Sabalo ba souvenir ni na malamu garder na ville no fa place au salaire. Pardon. Ba souvenir ni na malamu garder pe na ville. Na tikala ba souvenir ba mauvais souvenir écoute. Souvenir ni na malamu wala nango. Orka sobeto orka samta ba tumsuba kabela mbongo na mutema mutbale. Ebeta na orka samta mutema mabe. Yo un souvenir ni otinana. Otikala ngana souvenir ni na malamu ngotikala. Ah, yo ça na maïs Sofan Thomas. Akabelo mbongo. Ata akabelo mbongo. Mais dans ce moment moi que ma mususu. Ne bo sara la batamité ma be baza makasi. Ngati de makasi pa la mama misiki oto sala oyo. Batumso sala misala, batumso ngana ba pays misu baluka. Wapi sabalo. Mais sabalo ba que zo komba batumso pa ke na mutu musu ba wapi seke le sabalo c'est lui. Mais ça y était. Vous comprenez, si on a eu passer un petit frère, nous sommes sala misala ya bien. Pas animateur ni so ba sala misala. Nana se retrouver dans orchestre, on a tout mon la musape. O bino boyebi. Biso tout ok nana biso. Yebe la to yebe la nsongo. Par rapport à général, ma frère nous sommes pas là. Ce qu'on t'a pas doit là. Muto mona que ba sel album na ba bimisa ici mité. Vraiment album est simité, ba générique est betate, ba ni ne betate. Na moni ku petit mo ba animateur a mis le belé bo, petit mo ba me mo atanga ba so ibe trop. Mi le belé petit mo animateur bo salité bo ya. Na moto ko ma petit wa ba. Ana chauffeur na nga ya moto, a commissaire kuta. Chauffeur ba moto na nga yi. Iso ayi ya tele madana station. Yana même pas presse. Na la vini oranga bénéficier na loté bilo ni o malonga o bat ba mona ngana nzaba bi sabalo tala yo wana kutabuna nini o nga bénéficier mais ngana ya ne loko muda trop cher ça coûte si le da kilo yo mo mona ke do mela kaka batu ba ko kalongola ngote ti lelo dans na lo ba bien ke na orchestre wana ba otika la kota générique o ekoleka générique o ngana ya na ngote mascara na nga générique na nga mascara le tir orchestre wana et comme na niveau ke kufi boy Générique na yo. Ah, mais ngana yebise ko yo tiaka krika ne ba animateur. Tata kufa kala wana. Ah, qu'est-ce que va poto ba tasi kufa wala makambo kala ba poto wala kuto sa ba mama ba poto. Ya ba poto mo ya biso ya kale ya. Tu tambo mutu ala mutema mabe. Alinga te ba to na kanga poto na kombe de fois. Tanga moni fe na sofala ke na ba mise poto. Amemi ba poto beti Olympia wana. Amoni goga ke na ba mise. Yepesa lié pour la mutacha lui am taketu. La grossiste bilana ba crime c'est le ana ba zawana yo boya ba oneni bilana album na marché yo da mutu la travailleur même ngaku na legi chante ponga na beta na leki ponga na leader yo ngabeta no kase ana entreprise il y avait un souffle ana na mouvement ada na tabet so 58 heures sur combien de temps pardon so ki 48 heures sur combien de temps abeta za ngaku tu moi muke kutu awa na bandi carrière solo na ngana sama na ngai. Vous comprenez? Donc voilà, tu vas le n'importe quoi, moi dans sina. Au tcha ba chesa qui faut yoa. Ba roi David au tcha bango. Ce so le ba yo ne dash. Nga ba crime ko tuté ba na fia na ba no boa crime ni ngana yo ka déjà ka abo crime na message ko ba mascara ya na message. Ya bo ba crime ko so ki nini wana so nini. Abo ba crime ko za ya ngwana so ki tala mo sa lo mo li so ki bilamba tikali mutakala so ka sa le ba lo ya bo ya ngwana. Ya bo crime ni ngona message. O de ko capitaine ta. Ah, c'est comme le balo bana Zamwana Congo, Zamwana Congo. Nini papa, ya boire araba kaba, ya boire araba mortalité. Crimino, kama mortalité ti amesa na ngoba bongo. Crimino ya ta ko ba yeso nini. Yo legi ba chez ça. O legi be clips, o legi ba roi David. Ba to sala ba makambo biela kata mboko. Legi ba animateur belé na mboka o. Ah, sika ba bilo ba belé na Congo. Mutu msusu ameli ba chanta tika ba bilo makasi, ozongeli ba biloko wana, oza animateur amneno boaka ba krina yo, ba yo kaka na bosalite na ba krina boaka. Wana, petwana, na mbite odali kala mam solo bana ba tepa na keba na yo. Wali bomo bien nini. Ba bilo makasi mo mele bele. Yo tam so dana light musique yo no yemba yo. Wa fo chanteur so petwana so fisto ya mpanya so na misuna. Wa fo chanteur yo yemba ta. Yo yemba yo no dana. Biso tout la wana musique so. Ndoto dagi wana biso ne chef national Ipator. Ipator a fait beaucoup. Ipator a foutu la ngai transport pour ngana kende na voyage ki kuiti batikanga. Ba boss batikanga na voyage ki kuiti batikanga na tema wana bachako mona ngana liste te. Ipator a foutu mbongo ngana kota na kata bisi wana tokende. Mais ngana boka mascara talen gratitude de maram o basalanga. Vous comprenez? Donc le belango te siko moi na amswana pour mamutu so meli boko mais on la biblo makasi hein siko me la biblo makasi no bele o voit ko to e ma ko to e bité de plein de o ma na voix nini yo so moi na soki nani wa
alba n'importe quoi. Franc chanteur. Dans la vignoble dans la musique. Garçon suisse américain Danilas Konimo Oyebisa National Golf aux États-Unis Oyebisa Manix et Mamina Christophe Oyebisa Honnête et les Oyebisa Milano Audace Oyebisa Merci à l'internaute tous vos hôtels partout dans le monde à travers votre chaîne Concept Touch TV. Merci de la confiance. Oui, vous pouvez Alex, moi dans Moulouba, les Benjamin de la presse, moi dans maman, autrement dit moi dans Zambé. Nous allons toujours là pour nous recevoir. Merci infiniment à chef Fennec. Au compte du grand coach Balobi, donc il y a une technique à Concept TV. Merci infiniment à maman, fille, maman, Solo, il y a papa Audace, Milando, Patrick qui faisait courant à Chine, puissance toujours, mon vieux Balobi. Bon, quoi. Un grand merci à toi, l'ingénieur Dominique Yalanda depuis loin dans mon papa. Olivier Nzengit, les pauvres de la ville, Montomoko revient toujours à la recherche du trésor. Sans oublier le jeune boss, le fils du pays, Apa Chamou, moi, maman Linda. Je pense que l'introduction de l'attaque, vous avez vite compris que je suis avec un animateur de mon pays. Il s'appelle Sabalo. On va passer les bélés. Chef Fennec Mokondi. Panta caméra, peut-être sur l'ana Sabalo, bonjour. Ouais, bonjour, bonjour, Sabalo, voilà. Santé. Ouais, santé qui te qu'on a un peu malade, mais ce que ça va par rapport à Mikolo, toi là, l'épidémie et Taka qui va, voilà. Mais ce que santé ça va, donc en Angola ensemble, parce que moni, n'a dans moto bataka ming. Donc, bah, au taqueo, nous sommes faut épargner ngaka. Donc, par rapport à malade, il me fait taka, moi, peut monsieur, et ça peut attaque. Et où tu t'as mis à côté, moi, boy. Là, ça m'a sani grâce à ça, donc voilà, on a ça pendant ce coup à bonne santé, ça va vraiment. Voilà, Sabalo, ça va déjà. Mon célibataire, Bélo, limo sur scène, Sabalo, mon a raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Sabalo, qui n'a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que Bungi, vraiment, l'actualité, tout le monde en a dit. Problème, il est le cas chez Sabalo. Donc voilà, batin belé, bon, Zagi, bon, par rapport au bête en orchestre, c'est moi, on peut se chancer. Mouté Mali Koundou, mouté ma jalousie, Zala, tu trouves ma casse, mon nico bête en orchestre, c'est moi, boy. Oh, ça, au tape, mais leader, moi, la mouté, ma bé. Ils ont vraiment moins difficile pour nos bimans à l'époque. Il faut beaucoup prier pour les gars d'étape moins belé. Par rapport qui me ma banque se manifester pendant un Sabalo et moi ça la oh il y a c'est ingrat oh il y a tout qui me ma banque et manifester même pas tout belé et belé va bimans à n'importe où ba les lacs. Donc c'est que leader moi là vraiment monter ma bé à ma casse donc Monique moi et ba découvrir contre succès à Sabalo contre succès à Mosali en ligne à tout évoluer les soucis. Donc voilà. Par rapport à nous, il y a des gens qui sont fanatiques, qui ont servi sur battante. Mais il y a des effort, il y a des plans. Parce que là, on a posé un mouvement. Donc c'est ça. Donc par rapport au bête, il y a un leader qui a monté en Mabé. Conseil, il y a un bateau. Le moni, 4 years à Liban. Moutou soit en anda, là on a parlé, on a été en Aramai. Ce Rabsibino Genda, on a été en Aramai. Il faut bon numéro pour aller à la Hakuna. Mabe anda ko da muto wa ko yeba ngoda muto ala la akuna waza la kawana na wa yeba ngo kopata bato ba ta absolu bana mama ya bwa ka te yo yemba te bebe par rapport que na beta no kase ya mutu mo ala mutema likundu mutema jaloux ya vers batu ya ba vie ya batu vous comprenez moi o évolue exact moi bwa ka ezasute vous comprenez donc voilà et ça ndengwa na moni ke ba fan club na ngatu na bimisi nostalgie générique na ngana nostalgie. Et l'équipe a généré à battre belé ba bimissia. Maintenant ils sont en solo. So beti Sabalo TV zoata en yoka animation. Ngamoko na boire là animateur. Bon quand ça me super moi boire ba 7 animateurs, 3 animateurs mais ba ko ka charge au longola. Pour ça Sabalo de to betania. To betania wa mecha générique na nostalgie beta Sabalo TV yoka nenga na boaki. Vous comprenez que na la miaka na la kilo, na na puissance. Oh bah nego kanga ngopa mutumo lo kanga yo évolué bon ni ala mutema mabe ouais mais le
voilà nostalgie yango na bato basabone bazwa temps yoka générique na ngai donc bazwa temps bayoka banzela na revisa na ngai babilo on abwaka po ba cri on abwaka na et na cri monter rata tous les cris on abwaka et ba cri ça là ba succès na son sango bato musu bazwa ki temps ya yoka ngai soutien à cause que yemo lo biango na beta na orchestre muta mutema mabe parce que bazwa temps yoka ngai ne yo ndo lo biki orchestre na kitema binga te kasi obeta na orchestre muta mutema mabe ola mena beta na orchestre mutuma na mutema likundu jaloux ya bato à la vraie jaloux ya makasa olinga te évoluer faut reculer ya zong to sima ato ba pecho ba esika akoma sa bango lo ba lekio. Voilà, merci beaucoup Sabalo to pusana Sabalo beti nostalgie ezali générique wapi et petit ba générique belé osangisa biso ba biloko no tout bwaka obimisa yango Sabalo benozo voler la carrière solo za na orchestre salito eza système que non okyo kangisa molo no studio osala ba biloko no bongo eza orchestre nanga ngana leaders ngana leader na ko wane orchestre nanga hein les descendants de Jet Set baye ma bien les descendants de Jet Set ngana golo ngana mwana on a formé par les papa nata golo ngana golo ngai na golo nana mutu to betela ngaka soki ndepte soki muta mboka mo busuni ngana villageois te soki villageois ngana congolais ngana mtamboka te ngoba so batamboka ngana mtamboka te ngana goloa ngana congolais ngana mtamboka te ngabota mana mboka ngabota na kini congolais na mais Sabalo on a parcours merci Sabalo na parcours amulaï Sabalo ça n'aurait pas fait rigola bête babiloro to bekanga babiloro belé pe bête pas fait rigoler kango qui n'a pas poto pas fait rigola après tu au monde pas Fabregas pardon na si ça soto bito ça la différence c'est temps aux pas fait rigola na tango qui pas Fabregas ta Villa Nova différence ni les on a to bénéficier net na ni na tous les deux orchestres et pas faire rigola en bénéficier pas presque belé na la venir on a bénéficié na loté bilo ni o malonga o bato ba mona ngana nzaba bi Sabalo tala yewana kutabuna nini o nga bénéficié mais ngana ya ne loko muda trop cher ça coûte si le da kilo yo mo mona ke do melaka ka bato ba ko ka longola ngote ti lelo dans na loba bien que na orchestre wana ba otika la kota générique o ekoleka générique o ngana ya na ngote mascara na nga générique na nga mascara ti lelo ti orchestre wana e comme na niveau ke kufi boy générique na yo mais ngana oyebise ko yo tiaka krika ne banimateur kufa kala wana qu'est-ce que va poto ba tasi kufa wala makambo kala ba poto wala kuto sa ba mama ba poto ya ba poto mo ya biso ya kale ya sotam no muto ala mutema mabe alinga te bato na kanga poto na combien de fois tanga moni fe na sofala ke na ba mise poto amemi ba poto beti Olympia wana amoni goga ke na ba mise yebe salie pour la muta jaloux amuta ketu yo ki jaloux pour la sala boy mbang ye pas suya mema mise poto ba poto na ba poto biso kala ba tout sala makambo wana na ba mise na biso sala yo buka zike poto go yate ba jeune ni wana ba poto mo kala si ngana mutu na tika dana ba poto déjà na fa dana mutu na na fa dana les padres ko tika de esprit morabo na dana esprit wenge ya makila okopa na olenga kutu teta mso mutu mo memba mise poto mo gangela poto nga beta no kese kenda ba Zenix donc déjà okopan na tigala ba poto déjà na tigala na poto déjà tongo na esala nga pasite so na monique mutu mo boya esutuke la poto sima akomi ko lobela ba poto ngo donc nga na se kaka pe nga na yeba ga ba kima c'est que yo peso za no kima déjà po nga na mutu na formé nga na goloat na mutu na formé par les padres moto ya yambo wana père na nga mutu formé nga yoana relation pour bakulo ba chokwa muta na mboka tete na la congolais o comprendre ngana congolais na muta mboka te o comprendre donc na congolais na sali yango monique il faut na comprendre makambo nini non ça là voilà merci beaucoup tala tu vas attendre yoga générique na nostalgie l'équipe a générique tout ba bimisi boke na Sabalo TV officiel boke ba yoga nostalgie bo s'abonner pe bo partager pour nous soutenir générique na l'équipe a générique ba dunia so ba bimisi awa l'équipe a générique ba to bimisi awa c'est là no Sabalo c'est là na obi go so na réviser ba kaka la mena bo ina ba kisika yoka
formule 7 c'est demi générique. Balle des matchs Zebouka. Comme c'est la sauce et qui fouendende. Pardon, nani. Et qui fouendende le la pas ici. Te générique na l'équipe générique na bango. Hein? Générique na l'équipe générique na bango. Générique yoka, générique na nostalgie et l'équipe générique na bango. Yoka ba mélodie na sana ba numéro, l'équipe tous les génériques bimi a. L'équipe ngo mais soto tena ba rumba, toke na ba rumba. Vous comprenez? Tout le monde a pour une minute, ngai pour na yoka ka 3 albums. On a yoka. Ba nzembo. Na zotan yoka les jeunes. Ya vient sur quoi? Na yoka balle de match. Ya soulevé ya kutu albelate parce que vient soit qui peine temps ya vendre na ro. Faire ça album bien banzembo bien na yoka banzembo bien. Et puis yoka formule 7. OK. Et bête à part. À part yango album suna obe na yoka so ebimi. Na yoka album o ebimi ko na yebi tu sur album suna so manasima na ngwa. Album comme on peut déjà ramisa tout album. Na moni ko hérite. Voilà, bon, il peut être ça parce que Sokoko ouais, il peut être banze mune ça va. Sokoko ya bimisa déjà album na yé avant. La chanson na yé de Sokoko c'est bon. Il y a une chanson préférée na ngai. Comprendre? Donc soit au tchebo et puis Batma c'est la paix sur album maman ça na ngabina filé détermination. Et bima nango Batma c'est l'album maman ça na ngana. Donc nabi ka ensemble ça na ya bien. Na minute ko na problème. Ya on a nzembu oyo et comment ko tutam soit so yo kango comprendre que te marambo ça voilà. Vous comprenez? Bato ba sa fierté ya ba rumba. Ba ngwa po ba venir sur ba fali ba tatangi ba les padres. Ba héritier goga na tout monde goga ko tabogi nzembu mo boya sika. Ba yemi na petite mo boya mo si boy. Pecho na ba comme na ko tuté. Pecho ayimba bien. Na ba comme na mais na tala nzembu na kata no yoka ba message maloba o goga na bi jo ebi musique. Na yoki ka ba parole na bi ate. Aga somo boye goga mutuma boye asala la musique à monotomité. Mais ceux qui va l'album ba te belé. Vous comprenez? O to bima siga. Yoka monotomie na monsieur. C'est la animation mon a écrit moi bon animateur moi boire kuna. Parce que ça on sous ah. Côté sous boye, parce que c'est sous côté donc non. Monotomie côté même la animation parce que les animes aussi là na ko zinda orchestre c'est zini et comme ça nous niveau car on a soutenu mailler le nez pour ça là. Mais ça va le rôle ba générique nous l'équipe ba générique nous so bimi météo to Rolanda Jean-Claude Missi chef d'état-major antibiotique à lobby la minute générique Ezara Zebuk et puis mon animateur Moroté na Congo mon animateur basal sous par rapport à ton bon notre travail mais habité par rapport à Nengolo banane Jean-Claude Missi la lobby habité ceux qui auquel le banine j'entends ici na scène Habib animateur na Congo bal sous animateur bon travailler voilà ba crité j'entends à c'est un grand animateur en Mboka mais atika oloba biloba loba mo bo ça antinate pardon nata atika oloba bêtise mo ba biloba loba misusu et ça antinate un grand animateur en Mboka garder ba langage na parce qu'il y en a pas tout spokouti pas te pele ba ça ba oloba kutu clip soleil mo so livre d'or vous comprenez ba boara ba bilo etika là na mutu ba film etika là yo oloba ga yo le animateur na ça ko ngone ni invité so fait na chanta o mo ba bilo makasi pona ebi ke ngane na ebeli pe na ngana chanta amuto babilo wa makasi pa tamto na mundo wa zongeli sulo ba yamuni ke tamto ala mwana comprendre yo na mama mwana ndeni ba sele yo bazar na ba pile bazar wana bibila grossiste bila na ba crime sele wana ba bazar wana yo boya ba oneni bila la album na marché yo da muto la travailleur même ngaku na legi chanta ponga na peta na leki ponga na leader yo ngometa no kase ana entreprise il y avait un so souffle ana na mouvement ada l'entreprise c'est 58 heures sur combien de temps pardon bon so ki 48 heures sur combien de temps abeta ça ngaku tu moi muke kutu awa na ba ni carrière solo na ngana sa mam na ngai vous comprenez donc voilà tika lo ba n'importe quoi mo zanga tina o tia ba chez ça qui po yuapi ba roi David o tia bango wapi so lo ba yo ne danger ngaba crime ko tuté banda fiana banda boira crime ni ngana yoka déjà ka abo crime na message yoka ba mascara ya na message ye boira ba crime bo soki nini wana so nini abo ba crime bo zaka yango wana soki tala mosa lo ngoli soki bilamba tikali mutakala soka sale babilo o ya boira yango wana ye boira crime ni ngona na message o de ko capitaine ta tika biloba loba na mwana Congo azamwana Congo nini papa ye boira ba kaba ye boira ma salité Krinino kama mo salité ti amesa na ngoka bongo krinino jata ko ba yeso neni yo leki ba chesak o leki be clips o leki ba roi David
bato basala bamakambo biela kata mboka oleki baanimateur ebele na mboka oyo ah sika babiloko na Congo mutu mosusu ameli fianta tika babiloko makasi ozongeli babiloko wana oza animateur amunene obwaka bakri na yo bato bayokaka kaka na bosalite na yo bakri na yo obwaka makelele na yo ndenge osala bamakambo na yo ezanga nomame tika babétise wana oyo to lobaka parti par là baanimateur ya makasi na mboka oyo baza bavie nono totie bango wapi so ye mwa moke bongo aloba na kati ya mikolo ala noki te tika bamakambo wana miso aloba mosusu ezanga ntina oda noki te fo na noki mpo aloba makambo ndenge wana ah tika mpe na biso pemisa mutu ya mpe na biso suve abimisi barumba na ye ya bien album avie na biso suve ezopeta nango bwaka bakri na nde mosana bwaka sikala mutakala mama bwaka bilamba likolo esala boye eza ndenge na yo nde toyebela yo obwaka bongo papa bwaka nde bakira message ya sans bêtise toyoka bamessage nekende après paka lelo banostalgie bimi yango epesa makambo nayoki kufie nanga ka bose bulemi do ça va bamasana nga mosusu baza na baanimateur mosusu babwaki wana ça va basali mosala na bango bien papa batika badistrateur pamba yo bakayo nde soki nkumu soki nani yango soki leti na baanimateur nyonso ya Congo bayesu kutu totie bango wapi so totali baeclipse soleil yesu aza wana totali bamama seigneur dango nzambe baroi David baza wana basaba makambo na bango baanimateur ebele baza wana basa mosala na bango bien sika loba ba n'importe quoi nesanga ntina papa mais sabalo ya rotala baanimation baanimateur mpenza yo so batio entraîneur coach ozwa 5 animateurs yo momi longola po yo ndo pona 5 animateurs oboki okende défendre Congo actuellement 5 animateurs nga mono na premier yo te yo nde moto opona bango yo ponaka 5 animateurs badobwaka sikoyo bien neni na po salata baobwaka sikoyo babaki oyo baza mpena actuellement na bakese na baopinga bon basedaka mpo bamasa na ngai ba 3 jours baza wana baarchiniens babwaka a danger donc à part bango barodal 5 seben rodal bon animateur abwaka bien namoni peti nanga kutu peti nanga mwa boye varsin ye mpe mikolo oyo ça va donc frère nanga ambulance bon animateur abwaka bien à part le reste tout batikali namoni Obama abwaki dodo ça va animateur moko babwaki ne pe wana namoni ata mo batala na mwa bakache na ba couleur busu ça va ba Johnny Membe namoni kuta koma na orchestre ya frère na somo tourner betane na Villanova na ko cité combo na été passé de Solarate voilà de Solarate na tsantika to koma na raté quand na komelie à répondre à message na ngate na mona ka commander danger bon tout ça suni donc voilà c'est que la Villanova on a battu au garder relation on a problème na été bon mais to Solarate son comélier à répondre à ngate une fois deux fois maintenant on comme la maman ça na msu ba reconnaître ngai ba frère na msu ba pena ba ibra ba football ba pena ba Jeremy Gler ba répondre nga c'est que yo l'équipe bango te voilà donc voilà inutile tout tika la ka bongo na moi brigade voilà relation yo garder na ba collègue no bozana bon na Villanova pardon relation yo zana na ba collègue no bozana bon na Villanova et toi na corrélation bien tu on a ba ngolo ba bina ba o ba tika la kuna to Solarate to Solarate yalo kwa bango bana likopana ndoki so nga sala likopana bango potang no sola bango neni to sola ata na moni ko petit nga mo be soki ali chanteur mo to bano yembisa kutu ada no yemba kala soki ada soki matanga ko ya chanteur boka pardon petit wana na mbite o dali tala mam solo bana bate bana ke bana yo wali bomo ou bien nini bamilo makasa mo mele bele yo tam so to na light musique yo no yemba yo wa fo chanteur so petit wana so fiston ya mpani so na misune wa fo chanteur o yemba ta yo mo yemba yo no tana biso tout là wana biso nde tozaki wana biso ne chef national Ibator a fait beaucoup Ibator a foutu la ngai transport pour ngana kende na voyage akikwiti batikanga babos batikanga na voyage akikwiti batikanga na tema wana bachako mona ngana liste ete Ibator a foutu mbongo ngana kota na kata bisi wana tokende mais ngana boka mascara talent gratitude de maram o basalanga vous comprendre
tokolo belango te siko mwana wana amso na kwa mamutu so omeli boko mais c'est là on met la biblio makasi ya siko mela biblio makasi no belé oye voix ko to yema ko to ebité de plein no oye mana voix nini yo so mwana na soki nani wala alba ba n'importe quoi bien dit au bien dit voix ko ta yema to ebité fort chanteur mais toto la na biso nyonso na la vinio radio tona na la musique fort chanteur yewana atika baba n'importe quoi faut respect alors voilà toto lande na émission lobby que vous aura problème à mutu obele liboma ya ngomon pe baba ndo ko suke na Villa Nova pardon abi ko zo problème à mutu obele liboma ya ngona Villa Nova question pas nani abe sanga liboma abi on bando qui pose suke pour les gens monde na problème nani abe sanga liboma nani nani akoloba ngana bela liboma bango nakata la vinora na belaka écoute OK. Et ça qui retour à bas, faisant ma libre, c'était dérangeant deux fois, trois fois. Même dans studio, on a ça la mascara, on a eu bien dit. Bon, écoute, c'est dérangeant parce que ma quel retour à bas. Bon, et ça la rappelle mon battant, c'est un point qui est tout l'année là, putain, bah tu vas kiss moi, bouger. T'es un petit peu d'arabe, t'es pas, ma fout à payer, mais toi il paye, ça n'a pas crash non. Et si la et ça liqué, mon toi a comme un moi, ma crash, écoute. C'est là que font dans un hôpital. Mais ceux qui piquent viennent à moi transférer moi quelque chose pour na papier ça colocation wana maestro Fantomas papier ça maestro Fantomas papier ça nini bon wana a transfert bon après ça petite mo bo ça on a ceux qui ngulu na ye na petit on a mo munene bo petit on a peu ba forme na été sur ali mbaka sur sala nini sur nini akoma na sur cameraman orchestre a filmera sur nini tu ba pe musala sala te petit on a mbongo azwala ka yana ngana hôpital mo bandal na hôpital bandal ngo ya wana papier ça nzoka ne maestro Fantomas papier ça ka mbongo nyonso azwala ka da mala wana akei ça que au docteur a mis ça 6 mois il a pesi ba la on a lia ba mbongo wana na éviter. Vous comprenez? Et ça là, parce que par contre, il y a un occasion et la force. Papa ça n'a mis ça va passer là-bas. C'est là, on y m'a gagné fort que tout ça ah bah tu me sommes on a bah le mois suivant le bara mamma non. On est en bas de parler là na comme on a eu et c'est normal que tu me sois municipal album et simbité. Vous comprenez? Moi tu me sois reçu m'appelle gomme. Gomme là, ça pas tout éviter ce gomme il y a ni tant toi mi facile oh la carrière na yénion. Babi o nyonso sala na ba o biso to porta ami facile ami silise la ne bien pour comme face à bikita. OK. Et face biki non nen. Ngana biki biso to ba biki o face biso ti. Ngana mko ngani out. Par contre quand kuna na sila ba finanga mele ba ko ba to mo comprendre nostalgie ngane bimi ba to s'abonner na chaîne nga ba beta Sabalo TV. Bota la nostalgie. Bo ka chaîne ki nga nostalgie. Bo yo kana bo casse la l'homme fort. N7 l'homme du groupe Onzoi. Papa social. Vous comprenez? N7 l'homme du groupe Onzoi, l'homme fort. Moutou ala likolo la bangotu. Afsenga Sabalo. Pour pas quoi il s'aille pour ngana zarati. Mais so ngana za quoi ya deux. Inspecteur Gikwete asawana. Vous comprenez? Donc voilà, pendant ça ngana bimi nostalgie ngana générique ngana eleki tous les ba générique au presque bimi ah. Nostalgie l'équipe ba générique. So suite ya yoka ko talango yoka. Vous comprenez que oui, générique ngana ba kamnango. Donc voilà. Sabalo va souvenir ni na malamu garder na Villa Nova place au salaire. Pardon, va souvenir ni na malamu garder pe na Villa Nova. Naturel va souvenir ba mauvais souvenir écoute. Souvenir ni na malamu wala nango. En cas sobet en cas samta batum suba kabela mbongo na mutema mutbale. Et bet en cas samta mutema mabe. Yo un souvenir ni otinana. Otikana ngana souvenir ni na malongo otikana. Ah, yo ça na maestro Fantomas. Akabelo mbongo. Asa akabelo mbongo. Mais dans ce mbongo ke na maramusu. Ne pas usara la batamité ma beba za makasi ngati zide makasi pa la mama musique auto sala oyo batu mso sala misala batu mso ngana ba pays misu baluka wapi sabalo mais sabalo ba kezwa komba batu mso pa kena mutu mso ba wapi seke le sabalo c'est lui mais ça y était vous comprenez son ngana yo ka passer mtu ba frère so mso sala misala ya bien ba animateur ni so o ba sala misala wana nana se retrouver en orchestre on attend mola musapo o bino boyebi biso tout okenda na biso yebela to yebela nsongo par rapport à général ba frère na so mtu ba olela so tant ba to olela mutu omona ke ba sali album na ba bimisa isimité vraiment album isimité ba générique to betate ba nini betate
namoni ku petit mo animateur ami ne belé boy petit mo ba mu atanga ba so ibe trop mi ne belé petit mo animateur bo salité boy d'abord ko ma petit wa pa adaka chauffeur na nga ya moto ba commissaire kuta chauffeur ba moto na nga yi iso ayi atele madana station yana mema pas presse na mati wa ketika ngasi na pala maestro Fantomas de combien na ba to solipe bani papa na pe vraiment ni le temps to uti voyage moi Angola ma awa ya nini Angola ya 2018 wala ba frère na so ba bine pile bani to bila mni Angola ma suka to kina na ba frère na so ba materasi ba nan tuto yaka na kabele ko 3 catch na c'est au point on a fait on salité bonné na kabele 3 catch na kabele 3 pantalons na kabele na des t-shirts et ba chapeau na kabele moins 2000 c'était ça ba ni singa vie na mo boire pas et pas na combien animateur na mo boire pas pomba des pics pomba ni wala musamuna tu pas tenir puis comment on est batté ni na ngo wala kreni no boire na bize boya nyongo et cri et beta makasi ana disque encore beta wapi ana disque encore na kasa n'est pas des pics que na villa no na bien ngota beta makasi na bien ngota beta wapi totambola ba bar na ma boîte partout et beta wapi papa il est succès wabini baluka succès biso ba to sala ba succès na mboka o to go pete ba tolo biso to sala ba succès ba sabana yekante puwa wana kilo ngana tika na keso na ba ko kalongola ngo mais chomia longola biloko na nyoso longola ngo wapi papa chomia zolongola biloko na nyoso tambolo dendi tuna mani mana ba kana zala ngona ba ba lo mo boy soki dendi tu ko so ba boy dendi ba kutu ko ba boy dendi mo ya kala obe sikala te o ya sikala tambolo c'est que ba monotomie biso na ba kesa na soutenir ba kinyi ba lemi pe monotomie frère wana la frère conseil on peut ça y est asa innocent na misala biso to sala ya ye kaka ko porter ko kuta na changement boy le gars kuta na outil orchestre moi à leader moi da formateur ada grand artiste à moko na biso Robin Mundi c'est grand artiste tant il faut pas payer ses valeurs pas bateau ba la faible na c'est Robin Mundi maintenant même ça mais pas mutu papa ezala bongo yo outil orchestre muneno yo orchestre moi boye ya mutu à la faible liboso ya leader yo outil au moins la fois ya mboba peso a mono grand et tara bongo ya lo kwanga so na bina ke no orchestre moi boye tam suya ya ba orchestre msusu ya ba jeune tala au moins te ba pesa nga valeur parfois na outil ba bike ba yebi ba misala ngala sala c'est normal faut appeler ça valeur na bongo kwa outil no pembe na grand artiste mutu wana yebi ke Robin Mundi baleki yango na fa bagate fa na pesa pa mutu valeur asa innocent sa frère innocent na makambo yeku na kota keteko asa innocent ba simsa i croix oyo esa nango ya yete ya kutaki kaka aye kaka et pas mutu moko enviera déjà Robin Mundi vous comprenez faut ne pas que ne bon ba pesa ye espace wana vous comprenez c'est normal autant mon ba bien biso to sala ba misala to sala ya bien ye azane innocent porter nango voilà ye ko tuna na zo attend yo considérer parce que au zo attend pena occupé parce que na mona ngo danango normal ça faut tinete ezane mutema mabe ya maestro Fantomas sala mutema mabe montanga mutema mabe avec bateau biso to sala ba boulot ya bien que porter misala to bénéficier même maintenant l'autre ngai na longwa la binora si lelo na ata pine ya vélo ya pamba na bima na ngote mais na sala musala ya bien wa makasi o sala ke batu ba comprendre vous comprendre na boka c'est N7 l'homme du Kuponzoi donc libende na nga déjà yango na mai calamité ya N7 l'homme du Kuponzoi après nga sabalo libende na déjà yango na za mai ezoya ça compter wana ba gubaki lobe trop ba mona pe ka ba gangela ba poto ngope lo ba pété. Voilà, merci beaucoup Sabalo, tout comme Nabiso déjà la basuka. Ngai na dans leader. Ngana sino ba temps comparer ngana ba petit mo mikete ba bimisika ba de forcer animation. Vous comprenez? Ba de forcer biso doit ba to de sala ba biloko déjà. Papa to tika déjà ba style. Vous comprenez? Pour on kufa déjà Sabalo. Succès déjà dans ça là. Bato ba ya sika photo pesa bango pe. Ba temps ba ça succès mais malheureusement succès comme il passe dans le moment. Par rapport que soldat bakenda par rapport que pour longola
kilo ya poids au sabala sala et ça vraiment donc facilité vous comprendre donc ba so attend ya yo kabiso ba vie na bango ba to attend yoka donc petit na ngawana foxé animation soko combien animateur foxé animation c'est ça. Voilà, merci beaucoup Sabalo Tokyo Kabana pe boete pe sabiso na nostalgie tozo bena nostalgie kende la na nostalgie avant de clôturer l'émission. Les points spontanés touché jouer na simbi na tiki on les touché jouer je touche Céleste Ricky Wane oh ma chérie yakini badendaka toke oya kuna badendaka te na cheche na lemba badendaka na kulwangi muta badendaka bien bana basi balumbaka sola malasi bakenda sango Véro Mouisa après wana na eboka susu ale musi ya nota ya talaka sima akomeka libanga ya mungu mama lutange katala komaninga ke kayika libanga ya mungu na denshembenga mama na tegra la fin des blancs cheveux dormi mwana mundele suke la osko demi c'était pas Sabalo mama Sabalo chuchuli ngombe Sabalo chéri bokolo Sabalo romelo mkonde Sabalo basi ona nazong siang okoma après bana simba téléphone totonga na muto nana bakisikama après na eboka tango chipidi siyo balukuna machina matambe e mwana mama bango bakanizaka Sabalo sila kadisi sebo après na nostalgie générique na ngai o l'équipe ba générique ba tine so boakia donc bato attend yoka nostalgie ba comprendre vraiment que Sabalo azali Sabalo silate par rapport à mutema mabene jalousie ya bato mukili o balinga ba kunda carrière na ngai donc voilà merci Sabalo tokolu na suka ba retenir nini déjà to qui nous retrouver nostalgie na Sabalo officiel TV to soutenir artiste ba dédicace numéro contact na bato ba luka ba contacter Sabalo ouais donc numéro contact le numéro de contact est plus 243 89 57 27 117 plus 243 89 57 27 117 donc le numéro de contact yango wana bato ba contacter ngai ndenge zalara donc voilà donc bamote on appelle pas l'homme fort NZ l'homme du groupe Ponzoi papa social l'homme fort NZ l'homme du groupe Ponzoi merci vraiment pour tout et puis l'inspecteur Gikwete donc voilà merci vraiment et puis na ya chansim pour la Patrick Matena Guy Basket des continents pourquoi pas tema sananga Rabi Bokole double poche à Congo na pesimbo te pas ya Nelson Ifeka et puis na bosanité ya chansim pour la Patrick Matena na musika na mona Fortina Longila na pesi sumbo te pas ya Masananga Giras Peugeot Medio Jonker Giras Peugeot Medio Jonker pambo tato ko tala ngai et puis na pesi pas ya mbote pas ya grâce à Mbanza Kimberly pambo ta trop ba tutu balinga Sabalo ba so ta yo ka générique na nostalgie ba comprendre vraiment banzila o ngana ke donc nostalgie est déjà disponible sur Betka Sabalo TV directement pour so attend o ka nostalgie donc voilà par rapport que ba comprendre pour ba kini ba ko sa ngo souti donc voilà, merci beaucoup. C'était la Sabalo et nous avons invité. Merci à chef Fennec Mokondi ou à Salik Alex Nganduna Sabalo. Tout est vraiment la bande. Merci infiniment à maman, fille, maman Masolo, ya papa Audace Milando, Patrick Trifasé pour ya Chine l'imbattable, Vénangamoro Yakati. Un grand merci à toi, Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, Montomoro bien. Aïe, Babi manifeste toi, Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, Gabemba, Hôtel des Monnaies, mon emballeur à dollars et la latte. Ingénieur Dominique Yalanda depuis loin dans Zotalabiso. Merci infiniment Nansidou Malaran de plus 33. Mon fait Papi Mwakano la carte qui gagne Nathalie Ramazani, Mouassin Nzambe, Maman Namaila Onya. Mon thème président William Ikone na Moni Bongo Lisusu. Badjo Bazia na Kata Bimbashi, Jojo Chena Wada Station Express. Arriba Kouté, je viens na Californie. Lionel Kassoua, mon apôtre de partout. Pichun Tony, l'ingénieur depuis Istanbul. Azola Napso, vous êtes tellement nombreux. Alex Nano, la minute est trop. Mon frère Gilal Lusinzu. Papa na Giliana. Ibanga Yasuka. Fanfa Marinunga, la Cyprem. Big dédicace dans place aux Ali. Quant à moi, je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.